Yaliboso, nous avons remercié Bana Nyon surtout Yandemba pour la confiance pour saler pas Zakari Bababase. Merci Nabino Nyon surtout. Oyo Kolo stratégie et Lombe. Oyo Aibi Kosa dans la salle les caméras tati. Yami balé. Nalina rassuré bateau yo bozolo baloba na ba réseaux sociaux que bon monaki campagne na ngaité boyebisi na zaki candidature te. Binonde bozo confondre réseaux sociaux na vie à solo. Binonde bozo confondre réalité na buzoba ya TikTok. Ngai en tant que grand maestro 3 fois diplôme à l'université plus 5. Donc 3 fois bac plus 5 les tolobaga. Na yebi place réalité ya vie ezali. Territoire Yandemba kuna place nazali place bozo yoka. Non seulement la plus belle villa de Ndemba ezaya ngai na Tongi depuis 2016, na Somba Lupangu depuis 2014 na cité Yandemba. Et puis, na uti ko tonga na 2022 awa, na 2023 pardon, ndako mususu na village ya mama na biso na basanga na pa ya Lusumbi, mubena Chibwabo. Donc, bino boza ko zela na ko expliquer bino na ba réseaux sociaux pour bino banani. Boza cible na ngata na sali campagne na Ndemba. Donc, kuna sur 100 personnes, 30 nde baza na téléphone, na 30 baza na ngwana 29 bana banzeto ya bakoni. Ba téléphone ya bakoni. Ba téléphone smart on a côté ici kuna près de 1000 téléphones ngam na côté ici yango na banosa na message na sali boye bongo tamboli na tamboli ba 7 secteurs nyonso na komi partout na lali na chekasongo mule na côté na Lombelu na lekiti na mission na komi na Ndemba mission Ndemba cité na keiti na Benaleka na ye na Diofo na tamboli donc na tamboli tous les 7 secteurs. Oyo ba photo pe etamboli na ko bana ko publier ngo bana siko. Donc na ko rassurer bino que ambition eza munene, stratégie zo continuer, makambo eza bien, match eza bien, merci na bo voter ngai. O ba distrait na vie, votre la distrait bongo, boko tika la distrait ti mukolo yezo oya. Bandeko ba congolais oyo Zakari Baba Senzulu câble joueur à Kikera Zanga remplaçant yeyo aganyaka na kipaka paka. Bozui chimie ya pamba, bozi chimie ya pamba. Mais oyo kolo stratégie, kolo indusa, kolo masolo, kolo développement ya nyonso bomonini. Na telemi pour l'instant na mise au point na monde TikTok et indi na monde ba réseaux sociaux indi. O zak la sala campagne wapi? O afotaki boy. O zak le baba sa comme ko mina koute. Zakari baba se le la compte de ville à Kikanda. Kinois mais ba voter na province mususu. Effectivement, j'ai battu campagne na Ndemba na territoire ya Yandemba na province à Kasai centrale. Oyo na bongisa makambu parce que neto na Kinshasa wa ambrumé la trop. Ba kolo Kinshasa originaire na Kinshasa za ba umbu. Et dans une certaine mesure ba teke ba ekoya. Biso tout to tikali. To za ba mboka na biso to uta et c'est une fierté. Kinshasa za capitale ba umbu na ba teke ba yambaki ba parana na biso ba boti biso na Kinshasa et longoli biso origine te. Ndenge na la raboé na Ndemba 100% Ndemba de père et de mère. Yango wana à la demande de chef coutumier ya Ndemba. Parce que nga Zakari Baba Swe yaka ozana biso au postuler pour na Anthony kozana mutu oyo toyebi koze lombe to profiter na ba relation na yo pour na Ndemba eko se développer. Alors ba doit tu y a distraction ya TikTok. Na ba ta distraction ba réseaux sociaux. O bazo confondre réalité na sociaux. Oyo pour telemi o yangai. Oyo ya 12e. Voilà. Donc, vie et elle au mususu. Bon, confond les réseaux sociaux, na biloka mukili. Alors, ne attendez ko teli on zo mona vidéo na ngai oza mutu na ngai. C'est bon ko mona na yo. Oza mutu na ngai po oyo telema na po fulama, ko fulama poza cameraman na linga facile. Alors, bino bato bo ça la confusion entre vie réelle na vie internet. Bo kansi TikTok de vie. Bon ça la vidéo kuna nous on vit normalement. Yoga stratégie. Le 17 décembre, le 17 novembre, na Kendegi Kananga. Na komi kuna 17 même pour 1 heure de vol. Business class, sauter na Facebook, na mona photo moi CA. Bon na juste CA na kia na ke Paris. CA, ezaka intérêt na Congo. Voilà. Na publiaka ba photo ya CA po bomona. Mais na lobaki ke na ko publier jamais ba image oyo ya ba mboka kuna po ko servir no logoti. Parce que servir no logoti. Pour kuna na Ndemba kuna téléphone sur 100 personnes, 30 personnes qui ont un téléphone. Et sur les 30 personnes qui ont un téléphone, 28 ou 29 ont un téléphone qui a Libaya ya Koni. Libaya ya Koni. Donc, ça veut dire qu'on a une vidéo,
otiaka na Facebook, otiaka na Instagram, otiaka na TikTok, pour na mutu moko te, ngai moko na mimi 1000 téléphones smartphone kuna ona kaboli notamment na ba équipe na ngai na batu, pour ça la bien de to bunda sko courant ko tamaye ko tamaka mutu. Na kitsa de cara mystique. Amer na ngana nyata nango député moko boye na ba 2018. Châssis modifié na soma na Los Angeles. Ezala kuna. Na tinda lisusu Discovery 1. Na tinda kuna pona banzela zamba, mais tellement banzela ba pont ezate na somba 15 motos. Awa na MT ba MT 125 yango na tambol na mama na pota na lokolo pona kota kota zamba. Alors bino bata TikTok bozo lela ono Zak la sali campagne wapi ba nommé ngati. Stratégie de sali ke Zak le baba baswe ake na ndemba aleki. Yango wana makambo eza ndenge wana. Donc na mona kitira diffuser ba photo na ba vidéo na ngai te po ezati na moko te po bosa na nini. Ba tebele na mona ba sali ba osali campagne na TikTok, osali campagne ba voter na TikTok te. Moi j'ai fait la campagne auprès des gens. Équipe nanga baza ko monter ba image bo komona ngo mobimba. Ndenge leki na leki déjà pas sango na bosolo na politique pour remercier la population de la Conseil central où il y a beaucoup de défis de développement et puis to sengi na mokonza mboka mbala oyo a nommé bimpwa kate pour mboka oyo zamboka munene et sengeli bato bazana ba grand esprit ba grand bouliste pour to ko avancer débat wana oyo bino wana bobomba ngo pona bino mongo boko dire aux la distrait to za ko avancer la kata vie boko za la distrait bongo ti boko situka yezo aye biso to kei okutika na servir yezu au Cameroun. Et talio.